Kolala Kolamuka eza activité, vous allez bongo na Sentinelle TV et vous allez bongo na émission na bino petit déjeuner. Mais petit déjeuner alelo avant tout banda quoi que ce soit, tout va nous une minute na silence. Une minute de silence au 5 parce que lobby dimanche le 14 août na 15h heure locale Kabila atindaki bandekone ba Rwandais ba sasi na Beni mo été plus de 300 morts. Ba papa na ba maman ba photo eza na Facebook nanga pe na YouTube ya Didier oyo tolandaka ya Sentinelle TV 1. Alors to vanda une minute de silence pe to senga nzambe asa la justice pour na makila innocent aux otanga. Une minute de silence s'il vous plaît. Merci toujours lila bandeko na biso. Et les politiciens na ba collaboration surtout oyo bazali kosala jena Kabila pour aboma ba congolais asilisa ba congolais nzambe akojuger bango pe makila ba innocent na surtout ko na mitu na bango. Alors na lundi à le 15 août 2016 ba papa ebele ba beninga ba lobi pasteur to message na yo pe ça ba conseil mais mikolo ke na biso molimo obosani makambo ya ba conseil mingi to kumisi nzambe na ba prière ndenge ozokenango mais please biso awa tozana ba problème kaka yo to sunga biso domo boyebi ke poto ezali mboka ezanga tata ezanga mama mboka bana mike to sunga na biso na avant to kota na masolo lelo tozo de kumisa Yesu Kumbona Yesu ezali monene Kumbona Yesu etunda na nguya Kumbona Yesu ezali na nkembo ekopesa lobiko ekopesa esengo ekopesa kama pamboli kombona Yesu eleki monene kombona Yesu ezali na nguya okombona Yesu ezali na nkembo ekopesa lobiko ekopesa esengo ekopesa kama pamboli bien-aimé na likolo na nse eza na kombo eza na lobiko na nkembo mapamboli lokola kombo na Yesu te lundi ya lelo le 15 août kombo na Yesu epesa bino mapamboli kombo na Yesu efungola ba porte kombo na Yesu epesa bino esengo kombo na Yesu epambola bino na ba entreprise na bino nyonso na makambo nyonso bosala kombo na Yesu elongola bino ba souci epesa bino nkembo lokumu masanzoli yango wana nzambe za malamu nzambe za mobateli kendo ko epesa na nzambe kaka asalo eloko moko asalo grâce ba faute bato akoloka bato libabe batamite ya mabe bato oyo balokama bato baza ba mvute bakutana na yo na nzela te ezana bato mususu okutana bango na nzela journée baby ezala nyama moko na Afrique na bosani kombo na ye alumbaka solo bambala babenga kikodi na evite na français so kombo nini kikodi so okutana na ye ata aleki likolo ya nzete ata aleki likolo ya likasa atika solo mabe alors na lingi te okutana na bato wana batikaka libakala parce que so okutana na nzela atikeli yo solo mabe atikeli yo botutu atikeli yo kotonga atikeli yo journée mabe mais comme on a Yesu epambola comme on a Yesu etombola enetola bino alors tolobaki ete na tongo na lelo toza na petit déjeuner na Sentinelle TV bozona na biso pe na Soft Kings TV parce que bande kwa Canada balanda biso kuna Europe pe Afrique na Asie bozona na biso kotoyo na Brésil mote na bato nyonso baza kuna tozomona kuna Nicoleta petite sœur propre ya Proverbe 30-30 alias Mama Sita nzambe abatela apesa bino courage place vous allez nzambe na bino azala malamu alors na tongo na lelo en tout cas basi mingi baoboma mabala na bango
likola lokoso na bango. Wana mobile mo mta komeli ngabi pasteur moi sinanga alia na tongo. Alia na 10h, alia na 12h, alia na 15h, alia na 19h, na 23h sutala na fufu ye wana zobi manango azolia. Pasteur sunga biso na lembi koloba. Biso le tozako kola batu bazako lia mingi za mibali. Alors ezoka musanga ke basi bazo lia soki lokoso soki pe nini na yebiti. Or tango ozo lia ozo contrôler te biloko apoto eza biloko moko o eza na ba engrais chimique mingi eko déformer yo eko bebiso forme oko koma face à bien te oko perdre libala na yo. Chaque ndako fuoza kana pese na ebite bobenga ngoni na bamboka na bino me komataka kilo chaque na salle de bain fou ezalaka na bandako nyonso na kina na Allemagne na mona na France na mona bandako mo ebele ezali. Pourquoi fou ezalaka? Parce que chaque mutu so ala mungi na tongo na kosokola. Chaque mutu na tongo fo pesaka kilo na ye. Et mati combien et kiti combien. Bien aimé, koyeba ko balancer kilo ya vie na yo, koyeba ko balancer kilo ya vie na yo et koyeba pe ko sunga yo nini okolia nini okolia te. Nazo pesa bino conseil, chaque ndako na salle de bain botia kilo. Ou matawe ba kilo no combien. Mutoza na 50 ans, okoki kolekisa 80 kilo te. Moi si tala mobile no le abalaka na kilo nini. Lelo oyo ba fi nyonso oyo bazaki ba miss il y a 10 ans passé, lelo ba komi tala kibundu tulu, tala mabundu, mwetu ba tubi. Ba vandela biloko kolia. Ba vandela biloko kolia, alia na 10h, alia na 9h, alia na 12h, alia na 14h, na 23h pazolia. Mususu kwanga, mususu fufu. Oh, na sina pesa bino conseil awake à partir à 20h kolia lisusu biloko a kilote. Ya mona ngai nazaka toujours accompagner na tasse na ngate parce que nga à partir à 20h na lia rasu fufu te. À partir à 20h il faut lia biloko léger comme la moitié na lipa. Lia na yo banda tongo ti 19h. Lia na fufu lia no kwanga. Mais soko komi kaka 20h ndeko na nga zalaka na système akomela ti kolia biloko léger, kolia moins frites, kolia moins salade, moins nini poete et ko protéger yo. Mibali balembi akomenga bi pasteur. Azo mi boma milingite. Munene azo koma lokola nkoba. Azo bimisa forme, azo bimisa forme na ye, beauté na ye esila, azali sugu na ngate. Na komai makamno surtout mobile wana lobi. Alobi ndeko na nga mwasi na nga na lobi na lembi onire komi oyaye komi possession. Tous les 5 minutes fois kota na cuisine azolia. Et puis soka azola ala tape bilambe kangai azoy ba soute ke nzoto na ngo susu eza susu pe na forme bien te mais alingo la taka bilambe serai. Pasteur loba na beta na sete na komaso na moni posa na bamba ata mulangi. Na kopeso conseil ko bamba eloko te, ko bamba pe mulangi te. Tozala mboka loi mulangi wana zo bambe ko balukela oke boloko. Bible zo sabiso eloko no zo sala avec extra kolia mingi ezali sumu, komela mingi ezali sumu, kolala mingi ezali sumu. Il kamino zo sala ya koleka eza bien te. Toke otanga on a 1 Corinthiens 6 banana 9 tina 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les raviseurs, n'hériteront pas le royaume de cieux. Batouana nyoso tuba okota bokonza likolo te pona nini? Parce que ivrognerie eza komela annexé, kolia annexé, komela annexé, kolala annexé et ko empêcher okota lola.
lelo pe basi ya mabala mingi ba perdre contrôle. Moi si faut ba taille na yo mobala lingela ki na taille nini. Moi si faut ba hernie ya rolia. Okoza la to la mwi na tongo olé na midi olé na 15 olé 18 olé 20 olé 23 olé. Okoma na forme ya nkoba. Tala ba photo no abo mwana, tala ba photo no za na ngolelo. Poto ezali mboka ya ba leki na ba kulutu ba papa ba zakate. Tant tozo opesa bino ba conseil oyo eza pona bien na bino. Eza malamu te kosala makambo na lokoso. Makambo na zo bezo kamusa pe batu. Pasteur ya mwasi nano azakate, mais mwasi akomi pasteur na beau-frère na ye aza pasteur, mais mobali ya mama pasteur wana aza musicien chor. Donc mampata bato tu bayeni papa na ye Sacramento alaki grand mutu akisi ye moko lelo akoma pasteur to li place ayambula bakisi papa tikela ete, mais mobali na ye moko mutu bakisi Weranson ye mama pasteur et semeki na ye Patrice pasteur pe botala ndenge bazokosa bino na moi makasi. So batu tout o ba no sambela ba bito ke pa mampata za pasteur, mais mobali na ye alokaka na butu. Tala Congolais ne koto ba oboma na este, koto ba zo kosa bino qui pasteur comment mutu toi comment pasteur, comment se fait-il que mampata za pasteur mais mobile ne ti lelo za mutu bakisi. Donc eza faute ya Patrice mutu zo tia mon erreur wana no surtout ba yamba Yesu te. Yango pozo mona bakambo yango tozolo bango. Mwana na Nzambe mobali to mwasi esengeli oyeba tayi na yo. Esengeli pa olia kanexe, esengeli te olala kanexe, esengeli te oloba nexe. Makambo nyonso zo sala annexé, c'est un péché. Lelo mobali wa komelinga abi pasteur na lobeli mwasi nanga azoka te. Ndeko to bate la santé na biso. To bate la taille. To liaka pona lokoso te. To liaka pona nzala, mais pona lokoso te. Zala na système banda tongo tipo na tongo la muki meliti entre midi donc midi ti 15h lia fufu lia kwanga lia nyoso et à partir il y a 20h ndeko nanga melati na lipa et zala pe na système a lia ba salade tout zala na système ya lia ba fruits parce que et ko sala yo bien pour la santé na yo. Et kolinga pete ke omi vandela na kolia komele ko masusi no banda tongo tipo ko vandi na kopo na yo no kama tu mususo luzingu la muntu kopo lukuta luzingu la muntu Yesu za kopo te oyo na koma komela pona longola basusi na tika ko mona nanu te muntu azo mele longo Yesu kolala ko la mukeza petit déjeuner na banda kuna bino ndeko na ngai ko garder taille na yo c'est très important na vie na yo. Bato belé ba ko perdre mabala, bato belé ba ko bomisa vie na bango, ba ko tindika mibali na bango libanda, likolo oni ko perdre taille na yo likolo ko li oni ko garder taille te. Tozo tala ba Jeux olympiques bato bazo ki mambango ba mi pesi discipline. Ba liaka ndambu. Ba travailler trop ko ki mambango. Yo gymnastique oningite. Tambola pena makolo mwa mukepo mutokie bima olingite. Okoma kaka otoko soma lipa na sima na voiture. Na yebisa bino so omoninga na nzela nazo tambola makolo. Kote manote o memanga pona osala gymnastique. Na tiki car ndenge yo za na car na tambola na makolo po esala nga bien. Pona zana kondima ke trop car et comme ça mutu obésité. Eza malamu te. Awa naza contre bato ba minene te bato musu santé na bango tina bango bazala bongo mais nazo lobela ba oyo ba lokoso o bazo lia na lokoso bazo mela na lokoso bali kotambola makolo te bali kosala gymnastique te eza mabe mingi et surtout na sali émission oyo pour moi ba papa ebele ba beninga likolo ya basi bazo mata poids bazo contrôler ba poids na bango te bali bolia bilia a contrôler ko lia te.
Tous en mboka abondance. Toi en mboka baboka biloko libanda. Mais cela est comme so gourmand te. Et comme so biliali te. Aura perdre de taille. Yango no moni to sali eloko oyo émission oyo pour nous sabino ke. Et c'est ngeli mutu na mutu. Ayeba kotalaka poids na ye. Na kati ya salle de bain, bozala na peser o babengi kilo. Aussi ce sokolo mati otali kilo na yo. Otali semaine o mati combien, semaine o kiti combien. Eza malamu mingi ndeko nanga ko batela kilo. Eza malamu mingi ndeko nanga ko batela ma bomo ina yo. Lokoso eza bien te. Moi si il faut le koyeba mobile no abalaka ndenge ni. Alingela ka ni. Alingaka ozaka na taille ni. Siko banda mobile na yo obala na ti lelo. Taille ozo kene nango eza malamu. Nazomona awa ba misusu awa bazoki mambanga boti bala mibale misatu. Ndeni ya yo komika bana misatu so komi koko boy. Ozo garder sous taille te. Oko so boti o mitiki. Mais leo boti o mitiki fo yebaka na monde. Basi bazalaka mingi mibale bazala mike. Tant yo zo mitika mutu musuku nazo se préparer na fonction mobile na yo. Aya ko dendela ye. Après lobi okota o pasteur to bondela to gêné na papa zo linganga soute. Likolo alokoso na yo. Likolo ozo garder taille. Nzambe nanga a kende na ko batela moko na moko parce que souci na biso zali ndenge na lobaka kola mkeza petite po to ezali mboka bilenge mboka ba jeune ba papa ba mama baza te o ndamo tozana bango ape ba yebi système te pe ozala malamu so ozana ba botino aba ko mikolo ba yaki awa luka bozongisa bango na Afrique tala kulutu na biso to papa na biso papa Kanza ou azaki Kacher toujours regretté à Ucho Kufa na Liège kuna papa kufi na Liège sikoyo ebembe fo zonga na Kinshasa. Or sur bazaki déjà organisé bakoka ko sa papa na bon moya zongi Kinshasa ako passer ba dernier temps na na kin amoni bana ne tout ke lelo siko akufi mbongo ko sa été ministre à sport tu étais sur ministre à sport ministère à sport musa nini ba ambassade pe oyo tout ça na bango na mboko musa na bango nini tu vois que mboka ngo eza na république qui est bananière république de la Gombe nyoso eza na ba aventure quoi. Tala papa oya sepeli saka batu papa Kanza zai ko peta bedinga beta batu nyoso tout lelo yo na kufi bemenezo telinga pona nini parce que soko ko mukolo eza malamu zonga na Afrique okufa pembeni ya bandeko na yo bato nyoso ba garda ba mama na bango ba koko na bango awa basala erreur minene na vie na bango atmosphère ya mutuana place na mesana ko koleza na Afrique boko ya ko che awate net na prison ya moni ko mba charge mutu so akufi bo samsa so ba mbongo ebembe eke na Kinshasa entre temps so mutu akinde ikuna e uza malamu parce que ko kunda na Kinshasa e comme sous cher bo futi déjà ticket pour mutu ebembe kende bo bimisi su mbongo so 2000 3000 ya kunda mutu na Kinshasa kuna. Donc mutu na mutu azana ba boti na ye uza malamu boti na ba condition malamu azonga akeno passer ba dernier temps na ye na famille na Afrique esika batu bazaka kusangana kena ba poto eza batu so aza ana poto mama na ana poto 3 mois 9 mois mona mama na yete bazaka ville moko mama za na Paris yo za na Paris 9 mois mona mama note mama na yo azana Munich yo za na Munich 6 mois mona mama na yote mama no azana Manchester yo za na Manchester 10 mois mona mama note mama no azana Londres yo za na Londres o mona mama note mama no azana Belgique o mona kaete mama no azana Allemagne o mona kaete alors olobi po za mwana mama wana bozomi la kela mambebi lo moko après mukolo mama na okufa osu maneti ya minene lokola le roi des animaux tie na miso obandi kolela o mama na biso ake mais là azaki na bomo yeso za komona ye Nzambe malamu Nzambe malamu oh Nzambe malamu malamu mingi malamu Nzambe Nzambe malamu Nzambe malamu Nzambe malamu malamu mingi malamu
Oh, Yesu bolingo. Yesu bolingo. Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yesu Yesu bolingo. Yesu bolingo. Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Bolingo na yeto ninga motema yango na yembi na nzembo. Papa yoza malamu, malamu mingi malamu. Nzambe, Nzambe malamu. Nzambe malamu. Oh, Nzambe malamu, malamu. Oh, emba elonga nanga kumama elonga nanga kumama. Miracle nanga kumama, miracle nanga kumama. Elonga nanga kumama, elonga nanga. Tala yozali Nzambe, oh Nzambe malamu solo yozali Nzambe, oh Nzambe Kongo Yahweh, 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 yolo Yesu Yahweh, 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 Papa nkolo Yesu ata pasi ata minyoko koloko tikanga ite ozali Nzambe kumama. Nzambe malamu oyo ozali Nzambe kumama. Elonga masantu oyo ozali Nzambe ona pesa noninye oyo ozali Nzambe o kita osala. Nzambe aza malamu. Nzambe apambola biso amema biso na poto. Me Nzambe atindi biso te tolia bilialia tokoma lokola ndenge ngulu aliaka bilialia se kontrolaka te po lobi lobi oyo banokolela susu. Mateya oyo tozoloba eza pe mpona basi na mibali. Yo pe mobali kontrolaka tai na yo, kontroliaka kolia na yo. Mwana mobali salaka ba gymnastique. Nzambe aleka na kobatela yo. Alors nalingi journal lelo ekobima yo otambola na bénédiction, ekobima yo kombo na Yesu enetula yo esanzula yo na nzela na misala. Na yebike bana bazana ba congé so bakosaka na makila ma Yesu protéger bango ba o bazana ba rendez-vous ya musala. Nzamba pesa bino musala. Wazana rendez-vous ya libala. Nzamba pesa libala. Ozana rendez-vous ya ndaku. Nzamba pesa ndaku surtout na Suisse. Ezana batu na Zurich bazana posa ndaku. Nzambe machalo boko na boy kotanga kombo yo moko yebi mama esiko ozali apeso ndaku kitoko koleka ndaku ozali na liboso. Nzamba pambola tombola ba surprise na banzela ya ba poste bozo ba lettre ya information kitoko na nzela na telefone ba bengo pona musala. Journal lelo za la journée malamu esika nyoso batu misala mabe ba ali batu ba na bombe yo kozala wana te. So ipe muta na bombe place yo zali ata fini ekobeta te po se muya Nzambe zo protéger yo. Nzambe abatela tombola netola. Nzambe za na bino motema na biso za na bato bazo massacrer kuna na est ya Congo pe na kati ya Kinshasa. Nzambe asala justice na ba prière na yo kozanga kotia bato baza na Congo te. Justice Nzambe salama pe Nzambe s'occuper na ba Rwandais nyonso na Kabila oyo azali bongo l'assassin le génocidaire. Nzambe akutana na ye asila na ye parce que Nzambe nde azali kwangolo zonso. Nzambe azalo kumu. Nzambe abatela moko na moko kumisama na yo Nzambe. Kumama 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 nkolo na ngai. Kumama kolo na nga akumama. Kolo na nga abatela bino. Kolo na nga abatela bino. Kimia ezala na bino nyonso balandi ya Sentinelle TV. Yebisa ndeko na yo alandaka Sentinelle TV osale bien. Petit déjeuner chaque tongo tozaka bongo 5 heures déjà to lansango penza mbelanga akobatela moko na moko na kati na bino. Merci mingi tozana bino. Nzamba zolo kumu. Merci.